tokokufa te tokomona isu makambo minene oyo Lorraine akosala pour honorer nous ses parents, les parents et aussi son église. Nous sommes vraiment fiers de Lorraine Mbala et bakomi awa nous livrons ses présents brevets. Fête à Kinshasa le 15 juin 2024. Secrétaire Maman Bibiche Diomi, visionnaire Maman Lorraine Mbala. Fier de toi ma chérie. Amen. Partenaire na dernière minute o bani ba soutenir biso babito benga bango ba Nicodème te bango baza pembeni pe partenaire o a soutenir biso koleka eza madame Priscilla Kinda Yoka wazali partenaire ya femme sage o kola pesi biso ye na dernière minute soka ko tele mato mona ye Madame Priscilla Kinda Yoka. Encouragez Madame Ko. Tu peux bon mon anga na otambala ngo ya zolia mbongo wa femme sage. Eza ya ngate o. Mukolo GPA wana. Ya moto pesi merci. Akabeli apesi biso jeep na ye to sali ba démarche ma nyonso. Abitambola na ngoso le meyo tikela ngai. Te pesi merci. Pe pourquoi pas ba bazawa va soutenir biso na femme sage. Les ministères oyo tozo sangana pour la kobunda. Pourquoi femme sage? Femme sage est salami parce que c'est école. Oh nzamba le kisakinga na bolenge nanga ale kisakingai. Et puis besoin de la femme sage bâtit sa maison. Moi ça m'a yele na tonganda. Akotonganda na losambo. Amen amen. Akotonga ndak na losambo et libala tokaka libala eza na ba réalité belé eza na ba famille belé batia bana bango bakobala te et premièrement nga tata mo sepsa kendaka libala o mama nanga betelanga nga lisolo abalaka libala mbongo ebele abandya kobota te et basemeki bandya ko maltraiter ye na kanda wana lobaka na famille nanga mwasi akobala te soki na boti te mwasi akobala te soki na boti te et biso tozo salela nzambe tondimele comme Seigneur et Sauveur tozo respecter ba principe na ye tokobota ndenge nini soki tobali te tosawa tant tolia lito imoko ezala pe awa okobota ndenge nini soki obali te ezalaki déjà loi oyo etelemaki liboso. Et thème oyo topesa ngo pourquoi? Parce que ezali fi oyo nzamba lekisaki ngai. Yango na ngai pe tokabola ngo biso pe tozala sauvé. Nzokande maman révérend pasteur Élisée Lufilu kuaza na France na pesi mbote. Nzamba lekolakisa ye avant na bala fona leka na délivrance. Lokola pasala nzambe bazalaka pe na bango ba orkiei na bango otala na osambela nzambe na otambala bien. Délivrance aninga na leka nango. Nzokande il fallait na leka na délivrance parce que dans le monde des ténèbres bazwa ki mbembe toyoka lisolo. Bazwa ki mbembe bataki nga na nzoto na biso ya bomwasi. Physiquement tu bine mbembe azalaka. Mbembe azalaka zei. Amen, amen. Siko basio mbembe batio na nzoto. Basio nzoto na nga bomwasi batie na nzete. Basio c'était la nzoto ya petite sœur ya mwasi na yo.
nzoto ne ezala ndenge mtalinga bala. Donc c'est-à-dire quoi? Ce qui n'a balaki n'a salaki rapport avant mariage, ni bala ne ko umela te. Ozawa. Ni bala ne ko umela te. Sikoyo, yo muto ba baby santo no spirituellement. Ba baby santo no spirituellement, OK, on coucher na mobali. Nini yo ko porter na vie ya mobali wana. Et ça va malédiction belé tozo sona sena moi oyo ezo utala nzela ko sangana nzoto. Mobali na nga pa bana ngeza ki facilité. Akutana ba dega. Arata ba liwa. Eloko bande ko protéger mobali na nga po to yebana ki nzoto te. Tozawa. Eloko bande ko protéger biso parce que to yebana ki nzoto te avant to bala. Ce qui toque dans d'une manière physiquement. On est banni tout avant mobile. On met ça dans mi bal minene. On bi mana mi bal ba kwa minene. Utilise ça va terme. Ba nike bazate. To sawa. On met ça devant ba kwa minene. Siko yo ko bala, obali mobala sana kwa mukie. Yo déjà message à quoi minene. On se retrouve à Libala. On se retrouve. Il y a mon voilà pourquoi tu es qui tout ça la thème on. Et ce fait yo yoki ça mon ami sala polo binzamba sanini akanisa yo. Merci beaucoup. Bandegono so bazoti kabiso kimela ko les zonga na mama na Amelia enera tongo. Ya tongo bana banenga na yebike soba kolanda video tozo pesa batoni na moto ya yambo ikola partenaire nyon surtout donc maman Lorraine Mbala, merci la présence na yo. Merci na chef Bob pour la déco et le pikitoko. Est-ce qu'on a événement l'équipe par rapport à l'anniversaire d'abord à Kokisi et ça vous savez c'est pas facile là. Tant que femme sage bandi, on a eu solo mais tellement dans mon maman. Moi c'est dans la zone 4. On a pas qui en petit et puis événement ça se mérite parce que dengue bafandi basali ni sangala mo comme ti lelo c'est pas facile. Tant à liboso madame Anna ko ya ba séance de réunion tant que yo mobali vous avez se planer c'est toi qui on facilement. Oui, na la boutique na piste liberté on a quand on qui va mi femme sage. Soit qui femme essentielle na piste liberté voilà. Mais tant on a vu femme sage, on a vu que azo il nous a sagesse. Il y a le bal là, nous sommes au foyer. On a piste que en tout moment avec bien na boutique non qui ba bibali misusu ba boya baba ki non la lisanga basi batonga mboka te. Soyo accepter yango olandaki landa joie balobate yango. Basi batonga mboka te na ndeni. Na Bible za basi basai musala ta Bible. Ko ba mosa tonga mboka te na ndeni. Basi ba ba femme patente basai lo ba malorraine wana. Yo boya on ndeni. Parce que za musala o nzambe nzamba bone abenga bato basa musala elongo. Donc ezali lo mo ya ça. So bandeko oyo bani ba epele ko ba papa balinga basi baya te ko yebisa bango nini ba otala. Oui, non, ça va me jouer. Moi, si Azali, chose de. Moi, ça, de l'autre côté. Ça va sur le foyer là-bas. Il faut que ça, je bâtis ça. Le bâti Kabasi, Baya, dans les locaux, les coliboués. Après, ça va manger là-bas, vous en mater, avec vous savez qu'il faut faire quelque chose. Neti yo okoyeb sa ba femme sage nini asike na présidence na bango okoyeb sa bango nini na okoyeb sa mon ka ke base la patiente ils ont un débit na ngute cool makasi tant cool makasi ba comme ça mokili pe Congo mun be koyeba ke
dans les sangamoko femme sage ezalaka si sage vous apprenez que na télévision bamona oleka bango nyonso basa maman loko déjà na YouTube ata makambo ya sala tout le monde na bon déjà nos conseiller bango ba continuer œuvre oyo qui est liboso t'empêcher bango te mibala bango déjà bayebi ke basa on déjà ba pourtant ba comme déjà boue mibala bango bayebi ke basa on ba ko sala oyo ya nzambe ya femme sage donc baba takaka nzambe baba ta musana bango afin que musango ke liboso s'épanouir. Bonsoir. Expression nanga liboso na pesi nzambe merci na ndenge asali ke lelo tokokisa 7 ans et kokamba bana basi eza facile te ezalaki baton ya difficile complication parce que bamoki balobi basi batonga mboka te mais na nzambe na Bible nous dit femme sage bâtit sa maison ka ezaka ya libala te to mona pe musa poser expression nanga olobaka na nzambe merci de 1 an à 7 ans pour akomisi biso lokola de 1 à 7 ans akomisi biso nzela eza molai akoba lisusu kokomisa biso et parce que eza ministère oyo eza kombati makasi. Pourquoi kombati? Parce que libala lelo premièrement diable alinga libala te et tozomona pe ba réalité muso ezokoma lelo